Ami internet et abinoyo, je n'entends qu'à dire ma secret d'amour partout dans le monde au bazolo bila donc makambasika 2018 union so yasika même l'internet makambasika bilongi yasika donc au abinoyo je n'entends qu'à dire donc avant de commencer d'abord on a Pessimboté donc na masalanga Sébastien Kabé en direct de Belgique et masalanga Orphée Dialemboké mi place mokili banda donc rien à dire donc boka moi lisu souté donc batuka ndé bazo benga ngai donc o bazolo balanga donc na yamba kaka ye donc ngapi na choix donc ba question si la quitté. Bonjour Maniké. Bonjour. Mais le na mundi oui na imera bien té. Tenazana na imera bien des ala kaka. Je commence d'abord pour saluer mon pasteur Damas Massissa. Freddy Tibango Agetrat Babi Mutambongo wa camarade na yote Mutambongo wa muninga na yote Mutambongo wa muninga na yote donc balobi Jolie Maya la première dame balobi Betty Moulanga show babi ba wana o na otangeza ba madame Angèle Ange Koy wana ba madame babi 100% bandal donc bandal ne tombera jamais tout ça wana. Ah, mais toujours quand moi peine internet on m'a camboué belé mais oh moi tout mon y ya solo tu as le côté le cambouya ya tantine Jolie Maya là et ça ya solo tu as le côté mangi babi babdon na luki partout babi do fona zong sakara yo na plateau babi moto éclaircir biso bien et zakara yo manik de John ouais parce que nganza mona bandali ya tongo toyebani ba Jolie ba massa ba Ange Koy ba massa ba Mathieu Bichérera donc clan to ndo zala ebele ba Jolie Maya ba madame ba fia poto auto ndo biso to zala ba famille etinda ba na poto na nzela ngola te na nzela ninte poto direct. Alors on était dans ces familles là. Jolie Maya la akenda poto azana bana mibale bana na bazana ye. Et là, il y a aucun moi je l'ai dit moi na azamona ya danseuse ancienne danseuse ya Kofelo Mide amichaka sobriqué nende Kofia bana ko boka Jolie Maya la masango foire Jolie Maya la masango foire pour petit na Kofia bana ofana machine banda non abana ko mona ba petit ba uta mikili aspect bani ba petit mo ya aspect ebele nande ba ke ba mikili na bango na ndenge bana sa toke mikili bango ba sala ke mais babi yozo ko téléphone azamona banda te na ko téléphone azamona banda te pona lo ba makamba so Jolie Maya la moi na liboso 17 ans. Et moi, ce que moi, on a bien passé à 17 ans. Mais babi, moi, il n'y a pas mbatté. Moi, il n'y a pas mbatté, ça m'a malokuta. Moi, on a moi, on a joli cam, so je, as danseuse, il y a Kofelo Mide. Il y a confirmé. On a confirmé. On a confirmé. Mais si moulanga maman na carte, ana mona ka moko. Ange Koy pe asaka na mona moko. Mon siko. Mais pourquoi babi ka Jolie Maya la wana ka mwana na? Eza Jolie Maya la wana azwaka ka surnom. Pokombo ya mwana moi c'est un peu joli. Asa mwana ya Lubaki ya danseuse ya Kofelo Mide ataka ke nona zoka surnom ya sœur nanga banda mais mwana wana aza mwana ya jolité aza mwana ya danseuse maman na ya tambola na BBC na BBC ape sœur nanga itina pomme verte donc bino nde botinga na poser ba question o ya solo maman ki mamoso bana biso ya ngwana oh na solo bana makambo ya solo ke non aza mwana ya jolité mais ngana omona yo za parti prika pour aza mwana bandala aza mwana ya jolité ba vie le news wana mituna mangi sala beta beta malokutu ana na kishasa likola ba bilobela aloba kaka makambo ya lokuta di shakala ba yebi motema ya gifuti balobi pena 100% bandal tubingoi babi tubingoi pa yebi ndenge zawana Adel Djogo ayebi il a choisi ma tata le vénérable maître suprême l'ange céleste ayebi ke Jolie Maya la atika mwana awate azana bana na ye mi balé pe kaka so ça kata bota bana 6 4 5 6 to le baké normal mais azanga na bana mi balé Jolie Maya la na madame te Jolie Maya la ngozo ke na sango madame ya solo wana madame wana madame mais bat musu be mbenga madame yo ko nyozo confirmer ka ya za madame te madame Jolie Maya la Ange Koy nani mu Betty Moulanga ba madame Patrick Fungu le fait nango zo yoka ngo bazo yoka nani nini makolo pasi pona la talon bango de banda la talon ba madame wana ba madame ya jete ba petit ba tambola na ba limousine na ba kino madame a rolemba na mwana te Zobat. La vie des news, la information si. La bouche autorisée, na ba page, quand la bouche autorisée d'après cette information si. Vie des news, kutuko, ba bola le couteau, amuta beta le couteau, korata au kangsité. Mais, quand on c'est pas faux information. C'est ça. Si on a une tourne, à propos, il y a un concert à Robinho, au lobby de Eni. Bah, bien, ça, il est plein fort. À propos, quoi. On sait plus en quoi.
Wani yozobo ngo zala kiri babi kasa les play yozobo chima mo. Ah 14 la image. Ibrato a sorti l'image na ya tinda de John yoza problématique hein. Ala qui sa image. Oh, si on t'a sali mpiaka il faut critiquer pour encourager l'obesa. Ba l'obesa sali play l'obesa sali mpiaka. Sali mpiaka. Oh, babi akuta fana na Angola kutu 200 beta concert ya 10 000 kwanza sala ka plein. Ya beti concert ya 2500 kwanza. Ah, de longues jambes hein, de longues jambes na Paris. Non mi sanduku. Oyo kamakamu. Donc Akobinyo asali mpiaka Ibrato allié. Oh, allez ko. Allez, concert à 2500 kwanza. Mpiaka. Baby na oyete. Ah, masala ngai ofe. Masala ngai ofe de l'embokebi. O kamakam de John alo ba Robinho vraiment da bénéfice Congo. Tchana nubo ebini obake na Angola ba yeba iti. Asali mpiaka. Wana osala ka ignorance to. Asali mpiaka. Bino ba Congolais mutu landa ba fitite. Kuna jeng na mabina ka bela. Ita dit tout bébé. Awa sok na Tchana nubo bébé taki tchana nubo. Kakuna te parce que bango kuna babina ka mingi rumba na biso. Bango plus banda rumba na biso. Yango mona la poule ga sala plein. Est-ce générique que hérité tant que na Angola betara générique te a betara plus rumba. A betara plus rumba betara générique te. Yango sala plein. Il y a qui na générique na Angola babina générique na babina ka bela. Siko babi di a piaka wana eza di a quoi pour na ni asali piaka bon. Délégation batama chance bazala. You ni alizo ke délégation batama chance bazala. Bazala kiko. Yeli batama chance sango. Ba journaliste ma chance bazala ki ba inflammable. Ba biso so ke na délégation benga mema pe bato ba fulama nde héritier mema ki ba ken piana. Nde héritier mema. Wana yo bo aka batu na yo. Oui batu na nga mema ki quand même bato ba fulama. Ba journaliste yango Simbaki. Yango concert Simbaki ba musicien ba fulama. Yo même bato ba fulama te na internet ba fulama te. Ah, Patrick Vungule na Paris. Hey Manik de John. Donc yo so na yemona commander donc loba ka kitoko makasi Manik de John. Pour anisiko koloba oyo donc bato nyoso ba comprendre te maman 40 ans zo bete ba vie belé bo ça dit à quoi? Ça dit à la vérité. Nzamba juste. Comment Nzamba juste? Nzambe azaba na juste. Soki oloba vérité nzamba peso ka ba vie belé so sala mamba lokuta nzamba peso ba vie muke po batu mususu na internet a otia émission boy 4 mois ara na 1000 vues ara na 1000 vues. Président Toubingoy na Paris 100% bandal. Babi maniki azo sakola siko mais to ki ke balobi ke Cynthia Kapashi abengi Ken Piana albina Ken Piana ke non soki bazui maniki donc il faut mabezala to bakozokisa yo donc to likamwa mabe ko komela yo donc mais to kamo yo na Cynthia ofingela Cynthia batu osala ke au côté la Cynthia trop pour na kozo décision mabe bongo kasi soki tongi mutu ebi ke no place na tongeli ye ba oyebisa ye mutu ango aleki alobi makambo oyo bayebisaki ye te mais yo moko deja bandi kobanga ngai na kobanga mutu lokwa Cynthia alobana Cynthia menace nga nazo menace na considération Cynthia ni asosoti groupe ya batu ya fere na ngiringiri na sayo na osala émission na banga bango te na banga Kapashi mutu moko na Irsila mais bayat Kapashi ayat ebi place so zwanga ba bezonga yo ba 4 heures wana ba robeta yo ka 4 heures 1 heure du matin na banga ka batu ya fere te na fana na bango diagonal nga fana na bandal batu ya fere ba fana na ngiringiri na banga bango te na banga Kapashi président Toubingoy na ko sa ote donc Kapashi eloko te Yé moko déjà a bandi guerre. Awa bandi guerre aye ba aussi sango. Omoni diamba elobisaka n'importe quoi Diamba elobisaka n'importe quoi. Mais la diamba. Diamba elobisaka n'importe quoi. On zolo bana eto zolo baka. Na lobi na ye diamba elobisaka n'importe quoi Kapashi keba. Oyebaki deja salaki mabe omoni jour na yanga ndako nombala suka oyebaki deja bominga omoni ozosola nanga na olenga oloba nanga deja na yebi ke kofinga na internet po oyebaki deja so bominga oyebaki deja so bominga soki oza mwasi Karine alala yo alakisa omoni bato nyonso oyo bafréquentaka Karine alakisa ba message ya amour bokomama soki na osenga mobali no pardon na malembe yanga nini na kati siko eleko ekamisa biso yo na Kapashi bozaki bien directement biloko nini esali bobeba na makasi boy aza hypocrite Cynthia lobe eloko te j'ai parlé avec ton mari na pesi yo deuxième intro moi je n'ai pas na rasoa non na soa na mbali na yo tata mwana c'est que ce qu'il a dit ce type là c'est vrai aba ina ngana se méfier na oza dangereuse ya solo makambo zo bana biso la rayote
mingi Fabien a une raison. A une raison. Na comprendre pourquoi ça pour y essayer. Au moins que on côté na foyer batu. Na lobby vérité. C'est tamba suka monanga ko sola bana so nanga. Na betanga tenka ba koma ban. Taba nene ya soko lobby likambo boloko ba linga tena sala pembeni na yo. Ba mona ngane munduki na yo. Zonga na équipe nationale. Zonga. Nga bunda nga moko. Oyebi bunda te. Ça veut dire qu'il y a Kogi Bitumbate. Na lobby non na elete, na lobby na elote. Bon pourquoi est-ce quoi? Na lobby na ye, na sambisa ye. Non si c'est. Mais il pas d'assir na ye. Non si c'est. Taka kaneli avoyo kanela. Assir na ye. Akaneli avoyo kanela ye. Assir na ye. Et puis aboya tina ndako. Aya, mbali bosotanga yaka osenga pardon. Abi a tout réservé à frappe. Abi a tout réservé à frappe. Yaka osenga pardon. Kotala bongo te ozo na sali yo nini. Na moya ko yamba na yamba nde irsila fatu na ya sala nini. Or ya ndako na bango sala nini. Akenda ka bisika nini. Bisika sa tambola ko kino osenga ba pardon. Zo équipe nationale. Karine pas pèse aux conditions avant à lobby ça il faut qu'on a lobby ça ngas ko no lobby ça Karine tetim ko no kufa président Toubingo donc président Toubingo il na Paris ba lobby yone makambo parmi les boss il y a toujours un boss ngana ki obanga kapashi Freddy Chibangu au Getrad à Getrad donc à Getrad babi donc président Freddy Chibangu Souka donc maniké babi donc yozo bangate mais eloko kamusinga babi yozo la makasi mais bakaneli avoyo lo bakokaneli mutu wana eza soni eloko sale eza soni makasi so tongi mutu ango sikoyo oyebi ke ba soni makasi nana tina capacité on était mbali boso meka ote Deborah Bwanga akosaki Deborah Bwanga efsanga bi les gens ont dit melanga un jour que kapasha moi mabe les gens ont dit melanga kapasha moi mabe lelo na ndimi ke kapasha moi na lobi na eloko te moi comme le ba n'importe quoi non c'est là mabo polele ayaka obundata ka osenga pardon po ya mbalo yo kapashi mbalo bombe zo ya non c'est dans mon lobby zela okomona mais Manique de John Tobi yo makambo 2017 style na 2017 ezalaki mama de John Zela wana ezalaki mama ya lufu oyo kangisa balobi yo bakisi ozo bakisaka ba ennemi zela nanu ozo bakisaka ba ennemi ya yo leki de John te ya yo leki omoni mama lufu asengaki pardon mais ngana ndima ok prison pona kenda déjà obakisi ennemi mususu donc na 2017 on a ennemi 2018 donc obakisi ennemi bakisa binemi ata 1000. Mais pourtant 2018 au même Rambosika mais yo ozo continuer ka donc ozo kenena gongo likolo ka likolo parce que ça moi na mabe moi mabe bon to chité dans suka derrière émission na donc to chité vers la fin donc Manique de John sikoyo makamono zo le kandengeni kama mnange zo le kanango bien obeta ba fi nange belé nazo talama nazana Congo check TV pas si mutombo Nazawana, Babi Freddy Getrad Nazawana. Parmi les boss, il y a toujours un boss. Il y a toujours un boss. Il y a toujours le plus haut. À Getrad. Babi choisit ma tata pas Zawana, les vénérables maîtres. L'âge. L'âge céleste. Babi Monsola Caron Namele, maman na béni à d'être Jogo Bagou danger. Nazo Zela, ma beaucoup à refouama. Mais Babi choisit ma tête à Ozoboa Kamé, Ange Céleste, tout le monde a beaucoup mis sa quête, mais Babi a d'autres dans une équipe nationale, n'a pas poto bani, mais Yozo va acheter. Atini une équipe nationale n'a poto. Babi a tini mouton en Afrique du Sud. Atini mon Afrique du Sud, choisi hier choisi à Ibsanga les Afrique du Sud, n'a pas qu'un Okena Afrique du Sud côté Fonazela à Ebiango. Yo mondo boya. Oui na boya na Ibsanga Bifonazela, il faut mon gars à mère de famille, n'a pas bimandé on a été fait emplacement d'enfants ezala. Dans un bana msu bazamike. Faut qu'on dise ma batikila ya choisi ya mon talibo choisi proposant Afrique du Sud nga. Oyo mondo boya on a yeboya tena senga bien choisi il faut na zela nanu il faut le place placer ana pour faire qu'il dans classe na ko bimane mais au moins équipe nationale de voyager ko les cabines et voyager ke wa et qui a déjà mais bon ba ke déjà moko da en équipe ngazanga mo Manique de John nakende tena zanga on a une équipe on a na bakapashi ba siwa ba na on a belé to solo laka ngaza en équipe te ngabeta balle tena ta botine te dans en équipe ça Bonisio si va ça bien ah normal on est bien bon terme oh
Si tu solo en abisso, toi bien. Ouais, tu as chuté dans la fin. Donc, moi, dédicace quand des alarmes. Babi, parmi les boss, il y a toujours un boss qui est le président hein? Freddy Tibango, à Gétrad. Parmi les boss, il y a toujours un boss. Hein? Parmi les maîtres, il y a toujours un grand maître. Hein? Les gourous de la secte. L'ange céleste. Hein? Bah, le joli Mayala. Hein? Grande dame. Madame. Grande dame. Betty Moulanga, madame. Ange Koy, madame. Il y a solo. Moi, je courtois les madames. Donc, on a un abinoté, on a une foule à bino. Je dis vous voulez. Nazo Zelayo, Tobingoy, président Tobingoy, Babi Disha, Babi Vungule, Tozawana, Ngaza. Non, c'est ma boca funga, nazo ngaba air, non, son tambour, tu sais partout tu peux m'avoir. Bando lo baki na mono zo yaka, tenga na zelo. Bon, ça va maniquer. Son a tourné le roman au répondre bah tout na question ba na tout dans ba moko ça va pesa no benemi na mbote kasi te na pesa ba enemi na mbote te pesa bango sala ngai pona na moni ke yo baki so benemi bandi ko bandela eloko moko nga na sepela na ngote ya solo na sala mais babi ke yo ozo bakisa ka ba enemi mais ba enemi ba otanga komona tro yo botanga komona bango nga na otanga komona bango te pona ofula bango te non fula bango te obono fula bango ono fula bango poni ponga na Manique de John ba pesa kasi bato lingami na pesa bato na lingami ngade joko ba coup danger hein ba monzola carona mele mama na Beni babi Freddy Tibango AG30 mon boss check TV si mutombo babi mona muluba ya mulaili dera mo fude na linga bino mingi bana bandal nyonso 100% bandal na pesi bino ngoti ouais trop kawana 100% bandal na Paris ouais. À Paris, babi 100% bandal les salami. Pour Manique de John, babi les kebele, babi bandal babi tete bato bali kolo babi 100% bandal les salami. Babi bango bazo en charge vraiment. En charge 100% bandal. Donc 100% bandal bango mon 2018, na en charge à 100% bandal, na on joue visa. Donc ça hein, émission à Paris 100% bandal. Bon, on voit Manique Abino yo Jonathan Kadima Fimbu na Fimbu. Donc pour nous mon avant Jonathan Kadima à l'aise. Il faut mettre 3 fois W Fimbu na Fimbu donc na pesi massa na ngai orfait de Lemboke Bimbote na pesi massa na ngai Sébastien Kabea moi na Bruxelles wana soki mon panzo wana na mi sanduku de longue jambe moi si nzamba zo taire au sala et massa na Christo Luvandi na caméra wana donc na pesi bato nyonso na petit frère na Prince Babia Mbote muto ayembaka na bandeke bayokaka donc na pesi famille na nga mobima mbote na pesi bato balinganga na bato pe balinganga na pesi bango mbote Patrick Vungule Tina Pomme Verte ba mère na nga tout na pesi bango mbote donc ciao Kindoki 100% bandal babi yango nde makambo 100% bandal toujours joli mayala masangwa foi mère na nga donc babi yoza grande dame yoza taka yoza bajar wana te ciao